Tala nyama ko mutazala kine momemi batu na mukongo kalisa batu mai. Tala lelo nengo monisi ne fiske Dubai. Mususu totanga kombo vie, totangi vie mon côté. Totangi kombo ya mutu te awa. Tozo sala kaka analyse ya makambo ezoleka kuna parce que biso tozana ba matoyi na biso na ba misu na biso kuna. Ba vie mususu bazo sala bakal. Toyebi na biso bino. Takutu bo sali kingadia de na bino bozo sala wana. Ata omoni obo sala. Théâtre bo tala ngo bino moko. Omoni ono so bo tourner film wana. Bo tala ngo bino moko. Ngana otana ngango te. Wana filmet. Bo tala ngo bino moko. Donc to sengi bino vraiment bo soutenir star numéro 1 à bino ya Afrique centrale. Qui tente ba sengi ba pardon te. Et bemba pardon tout fia pardon. Allô? Wa santé eza misuma. Ah! Katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, Katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela motu lingala te. Oh! Ezali mitwa de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, motu nyonso oyo afikaka kocontribuer na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye. Misunga akosokipe na mpe Gambia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoki. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Février, mutumoko asombi tiki okufate nzambe na bomoy nazo sala prière au nom puissant de Jésus-Christ. Mutunyo so asombi billet akufate amona le king na kombo na Yesu nzambe na longo l'esprit des morts na batu nyonso oh nyonso bafana est victime bakufate ba omona fali oh biso peto kozala awa ngakutuko atabolo binini nzambe oyebi na kotikala awa mais na kokende kosala nde constat keba na yo. Keba na yo d'abord keba na bino clan na bino na déstabilisation. Biso to abana nzambe, to salela nzambe. Keba na yo. Keba na yo, mutu nyonso olinga déstabiliser personne okuta na makila Yesu bo keba na bino. Et pas au monat. Oba ina okufat. Yonde mto boakela nga maladi, ekota kite. Wana za ka ba pepa mike. Oh ya ekota te monit. O décevoir ba soda, bo décevoir ba fanatique. Pour la pardon qui va fantastique bazo sing. Vous avez un mode d'activation la biso toujours. Kaki paka kokoro. Devant une biso.
21 novembre tala cadre kitoko oyo esengeli yo se détendre na ba weekend oyo yango oyo chez Jongade batieli bino bilubu ya kitoko, c'est-à-dire awa ambiance ezali kolala ya malonga na ndenge ya 2 fois te po bazali kotumba ntaba ya elengi makasi ngulu oyo kosepela nango pe poulet na ndenge ya 2 fois te ndenge kaka bozali komona ezali kotumbama na kwanga ya banteke pe ne eloko ya malili ekosala likambo na kati ya nzoto. Kasi chez Jongade ezali kofonga kaka chaque week-end, c'est-à-dire vendredi à partir ya 16h-5h, samedi à partir ya 12h-5h, pe dimanche de 12h à 3h du matin. Babosani binote tango oye chez Jongade okosepela parce que oza kolia ntaba, oza kolia ngulu, oza kolia poulet na miziki ya elengi. Lokola mokolo ya vendredi bobarna kozwa artiste lokola Suzuki Luzubu 4x4 ye muto abanda kobeta pe mokolo ya samedi bokozwa les amis des amis bangonde bakosepelisa bino na bakurumba ya kitoko pe mokolo ya dimanche bokozwa Emile alias de Mingongo yende mutu abanda kobuka bino pandi na badanse ya elengi. Pona bino bato bozali na posa ya kofete anniversaire, mariage to cérémonie moko boye bokoki kobenga na numéro oyo +33 63 54 75 181. Chez Jongade awa soko ye okozwa service ya kitoko pe ya malonga po ambiance ezali kolala nde awa. C'est naturel soin. Voilà, merci beaucoup. Bana poto bandeko bolanda biso ebele vraiment balobi émission lelo to s'adresser beaucoup plus na ba fanatique tout ya F victime ya Fally Ipupa balobi émission lelo mingi Fally Ipupa nde aza la base émission opo aza artiste o auti kozwela biso trophée ya meilleur artiste ya Afrique centrale. Donc ba fanatique ya Fally Ipupa nyonso tout bozala distraité parce que tozana lisolo kaka moko lisolo tali bongo Bercy balobi même na Bible soki omoni musapi moko ezo déranger yo même Bible lobi yango esengi il faut ko kata yango tozo senga na ba vie na biso nyonso tout tozo senga na bino beaucoup de respect to ko respecter bino to bakiseli bino lisusu ba respect mususu mais soki ba vie to moni relation ezo kende nango bien te ezo senga to kata na biso ka ba accord po to ko kende na ba accord ti wapi soki accord eza respecter te ezo senga ko kata yango. Alors Manick de John, bonjour. Bonjour Ken Piano. Boni. Bien. Balobi oza général Etumba. Oh ya bloqué pour je remercie d'abord l'Éternel des armées. Oh ya Pessi les King souffle de vie a Pessi biso sur devant dia souffle de vie. Tout ça a vraiment na oasis. Bino bana bana blade, toi na oasis. Awa po ovanda, il faut 1000 kufa. Par mois $1000. Tout ça awa. Tout ça les missions na biso to bité. Il faut place oyo to la kisaki kibo konzi ezali. Voilà. To la kisaki makambo ezali. To ina oasis. Et pas ya na biso oti Belgique Anne-Marie Bonga. Ana Mali ya Bonga. Ana Mali ya Bonga na Bokasi ya Blondine Bonga, Arlette Bonga, Lili Makaya Jolie Maya la madame. Ken Piano sengo ba trophée. Ya onga pe na betika Louis Vuitton, Crisco le voit di bendelanga Louis Vuitton. Bendelanga Louis Vuitton Ya Linette Siko. Ya Linette Siko. Ebele bazala na kini bazwango. Soit ba bendelanga mama elenge Fally onyo talisima Fally le Mobutu général Azawana po ba fantastin to bi ba fantastin nyonso ale to pusi bango tina suka Ken Piano to yé na baloyenge to kati accord libanda po to na posa en tout cas soirée à Bercy il faut penza Mobutu azala na kimia sécurité yozo ba sécurité ko longwana Kinshasa ekokoma kuna besengande balondo sokoni balobi premier ministre papa Edi Badiata soda Fally bango bien confirmé boza en place te bobenga biso ba matirin bobenga biso ba Shaka Zulu bobenga biso ba kombo nyonso mais ba soda ya victime bango to longa bitumba nyonso
Voilà. Voilà, merci. Alors, bana poto boza vraiment ebele. Lisolo ezaka moko lisolo ya Bercy. Alors, tout le monde moi ba distraction inutile. Biso to kota na distraction tiens. To bonde la relation mon côté. To bonde la relation mon côté. Fallait pour pas era bandi musique na ye. Asala featuring ipe na vie moko te. Asali ba effort na ye. Abundani musique na ye et komi si ye na ba plafond place ya komi ezopese lelo ba trophée et belé en tout cas respect na ba vie nyonso tout bomo na bisoti tukenda na biso pe ba activité ya BCBGT mais to yaka pe na micro te o to yeto bungela papa chéri donc ils viennent nyonso tout oh to moni relation zo simba te to tieyo musika 100 mètres na biso fallait azui succès na ye na PTT. Abotola pouvoir na ye na PTT. Fallait azui pouvoir on a pas si pas comme numéro 1. Il y a musique congolais en tout cas ba fanatique tout ya fali. Bofungola misu, bofungola misu, bofungola misu, bofungola misu. Bofungola misu. Mani de John. Bande ko bazobenga pe belé balobi événement za moko kaka. Oh bazozela ya Bercy na mois février. Mais balobi mo ba distraction mususu elingi kota. Kasi mo ba tricage ba vie mususu to tanga kombo vie to tangi vie mon côté. To tangi kombo ya mutu te awa. Tozo sala kaka analyse ya makambo ezoleka kuna parce que biso tozana ba matoyi na biso na ba misu na biso kuna. Ba vie mususu bazo sala bakal. Toyebi na biso bino. Mais lokola toyebi ke bokoka na bino te egla pumbora likolo. La pumbora likolo ken ato kati mokila ato bongo ato maseke toko yeba yo na bizaleli zabolo. Merci beaucoup. Alors bana Congo bozola dabiso boza ebele ya Miriam Wete ya Miriam Wete ozolanda biso ozala wana na Bercy Miriam Wete ozala wana na Bercy mami madame balobi café bana mboka ya bienvenue ndombe akozala wana na Bercy ana luboloko akozala wana na Bercy mami luvunga moi c'est le moyen mami luvunga comme aniti nani aozala joli mayala ozala wana Anne Marie bongo ozala wana Blandine bongo ozala Arlette bongo ozala Goreti luvweza olonga Hollande aoya Bercy voilà aoya Bercy basule kauka pe ba ozala wana par Zuzi aozala wana Prince Yaweli Mr Versace aozala wana c'est Apoli Lumumba pe ozala wana choisi matata aozala wana ata yo moko. En tout cas Bercy wana vraiment ba africain na nous ba camerounais ba ivoirien ba togolais laki ba billet et c'est silaki ba billet yango biso tokotika la wana ken on attend distraction te distraction toi événement ya munene d'abord to uti kozwa Afrima félicitations à toi les king les professeurs to uti kozwa Afrima bo moni ba Vuitton et la tami wana mobimba na etina c'est $25,000 mbongo lopango webi voilà mbongo lopango poto ba to sombi déjà ndako retraite na Italie dans ma mikolo to somba bilamba voilà bilamba donc les king otala mobali alati kitoko mwana ya lokonda Miriam Wete mwana ya lokonda vraiment alati kitoko balobi aibi 5 litres ya produit ya Miriam Wete tana komi omande akomi pembe pembe wana bozo mona mabole nango aiba ki 5 litres ya produit ya Miriam Wete produit ezo sala penda ya solo ayiba ki 5 litres yango wana kenango ateli yo peso za na poso tela en tout cas au contacter Miriam Wete au kozwa produit na yo babi restaurant de play chez agence tela na Belgique wana babi muziki likonzi Mireille Okito Adel Jogo bagou danger arozala na Bercy la femme d'espoir arozala na Bercy kitoko encore ezala en direct na YouTube maman to ba fait Gauthier mascotte fait ba zala ba Richard Amelin ba Patrick Mayangi ali makizembe ya lat obi robo wana lisusu repeat na raboana musaili to pola te repeat na raboana mais il faut to luka pe tenir moko po na fimbu en tout cas ba na poto bossa la fimbu na fimbu tenir moko poto ko ya wana vraiment en tout cas Bercy penato ozala na bino wana vraiment to contrôler vraiment France wana
tokoya tokokutana balobi babeze de jida o bo pesa biso wana si to timbeli bino na premier ministre papa Edi Badiata balobi sous le kauka pazuria to zwambongo ya argent de poche to pesa babola tonilité to pesa manik de John bolingi na kende Bercy nga elengi bino bazo gagner terrain moko okende moko otika ezaka biso zaka moko akei moko atika kena tika le anga ba consigne manik de John kena tirkit atiki ba consigne manik tala mboka général na tiki mboka na maboko na yo tala mboka banguna bakota te to boyi ba fantastin fiston coloqué bo chaka motema na bino général etumbaza wana to boyi ba fantastin ponga na leka na nanga ba fanatique pe balobi comme toza concentré na concert à Bercy to stopper na ba relation mususu et na kati ya mbriema ba distraction to boyi pa ba relation mususu to boyi yango to fini ata kutu bosali kingadia de na bino bozo sala wana ata omoni obo sala théâtre botala ngo bino moko omoni ono so ba tourner film wana botala ngo bino moko ngana otana ngo te wana filmet botala ngo bino moko ba baiser de jida na bino bonga kanga sikoyo le king photo ngona musika to na pembeni boni ba touche makasi boye boni ba touche makasi boye donc zo benga mutu na mutu moko lingi te bino nyonso oyo yebike o meka ki ko créer relation mo bope simisa le king touche to kati bino mo bomi yebi to tanga so akomo na bino te me boyeba na malembe boyeba liste tango ebima yebaka yo participa ki na to kati mokila ato longoli maseke toko yeba yo na bizaleli zabolo Mami Luvunga Lili Makaya na Château Rouge wana yo kota à Château Rouge pour me condensateur il y a Château Rouge et yo tozana yo kota à Château Rouge ba pesa yo ba no songo kota avant kota Château Rouge il faut senga manique pardon il faut senga ba maman nyoso pardon yo fingo garde band au monde sopio aubanga botane nga aubanga ken pela na manique aubanga o commence yo ki fona biso o komo banga biso bimela batute bino bokufa te me bobimela batu o moni kisina yo mbayo okolia mbalo okolia penza matiti so kisina yo ezaki ko pousse na peme la fali okolia matiti petit nanga olia matiti esili yo zo senga batu mususu ba pardon ozo senga batu mususu ba pardon ozo senga bango ba pardon te ba contenu yo zana bango yo zo dukande pardon wana pona mutu mususu o commence la publicité à Bercy na ndenge nini biso mo ba soda biso mo to sala ba promotion na biso mo to lembarde toza équipe munene ozo ya kosala publicité au Bercy Bercy ayo en tout cas bon ozo sano le mot gratuit ato kati mokila ato longoli maseke toko yeba yo na bizaleli zabolo to yebi yo za zabolo moi confiance muke to pesi yo ozaki ku muto pesa confiance te moi confiance muke to pesi yo moi confiance muketo pesio yo ozui on koti c'est la biso ba fantastin donc yo pe okomi fantastin to tangi na biso koma mutute pito pale Makizembe tunanga ni mon boss ba relation nyoso oyo ezaki na posa epusa na pembeni ya le roi na ndenge ya tricage po baza na posa nde ba si se carrière oyebike eloko bango ba sala ba déstabiliser Bercy donc bit na ba ke poto kuna po ba déstabiliser nde fali ba déstabiliser Bercy na bit ya ba vie belé bozo ya bazo lancer bino bo senga pa bazo kabela bino mbongo mais bozo déstabiliser mwana ya bato nzamba zaka juste donc ozolia na se vieux rando donc rando si la kete donc aliera ka na se akangela mutu kanda makasi asekisaka oba utut azobo matina biki keba na poison tina biki donc to chep mbalo fourchette te mbalo ezaka kaka kokolo www.litutu.com bandalwa banda
scandale ne tombera jamais. 100% Bandal Jolie Mayala, madame. Babi Anne-Marie Bonga, madame. Bladine Bonga, madame. Arlette Bonga, madame. Lili Makaya, madame. Na Château Rouge, na Pesibino, Sombote, Tonda na Bercy. Nebo somi ba bien na bino bo tonda bo lata. Balobi bienvenue ndo meko zanga te. Longwa Belgique, Bercy. Balobi en tout cas. Guichet comme peut fermer. Babillet et Sili. Oui, star numéro 1 Afrique centrale. Février Bercy eza robeba. Toi on attend distraction. T'es vraiment bana poto. Ba fanatique et tout ya F victime. Balobi mingi mingi nde fali poupa. Mingi mingi nde F victime. Mingi mingi nde Bercy. Bercy wana vraiment. En tout cas bana poto bozala calme. Miteme zala ya kokita. Bercy wana vraiment tokozala wana avec force. Donc, na minute to stopper na nous makambu tout. O etali ba relation, o zo apporter les biso et l'autre côté, à toi to stopper na nous. Viens nga Ranson Ngiama, leader le plus populaire, pire vieux yo yebi. Donc, monte maman pata. Maman pasteur wa solo. Azo te na kibon Nzambe. Kibon Nzambe, maman azo pesa la paix. La paix, babi bienvenue la paix, maman azo pesa la paix. Donc nenge zawana Bercy événement ezakaka Bercy. Bana poto merci na bino nyonso bosombi batike nzamba zala na bino bo vivre ti février mutu moko asombi tike akufa te nzambe na bomoy nazo sala prière au nom puissant de Jésus-Christ mutu nyonso asombi billet akufa te amona le king na kombo na Yesu nzambe na longo l'esprit de mort na batu nyonso o nyonso bafana est victime bakufa te ba omona fali o biso pe tokozala awa ngakutuko ata bolobi nini nzambe oyebi na kotikala awa mais na kokende kosala nde constat au nom de Jésus. Esprit de mort au nom de Jésus. Esprit de distraction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fantastin na poussio musika. Au nom de Jésus. Jimel encore. Oui que. Au moins Jimel oyela kingana ya munene. O ezo koma ti na Paris. Ezo tala bat na Belgique na pas. O ezala tenzambe. Na c'est pas les technologies évoluées. En tout cas janvier pendant Jimel et komi moulaï janvier tozotala ba fantastique wana ba benga ngo Gmail à WhatsApp tozotala ba fantastique tozotala ba fantastique goreti luvwezo erogal bumbu selemba bozanga te donc erogal nyonso bozanga te o ndindia kindoki etala na bomi oyo fantastique. Voilà. Alors bana poto to sengi na bino vraiment bozala vraiment mobiliser donc événement ezaka moko Bercy a fallu pour peko inda ba africain ba togolais ba nigérien ba camerounais ba gabonais ba South Africa ba na South Africa tout ba kozala wana Sir Pauline Lumumba sombi 13 billets délégation Euta Suisse na compte Sir Pauline Lumumba 13 billets déjà sombami. En tout cas, délégation à Londres, vient à Gauthier Mascotte, Baïzebola, Bangel Moussoaili Makizembe, Bakoko Arafat, Baya Aimé Lumbala, tout vraiment, Bazalawana, vraiment, et belé. Donc, tout ce qui est vraiment beau soutenir, star numéro 1 à Bino et Afrique centrale. Pardon, et Bemba pardon, tout fia pardon. Chance kutu eza pardon na biso kuta to sengino pardon et bemba pardon tout fia pardon to mona makamba pardon pe nge créer ba pardon c'est si là qui obi que tant pardon c'est si là qui tant pardon c'est si là qui to sto kata pardon to suka na fabrigas to suka ka na fabo banda ba pardon pa Myriam Miwete mutayamba bango na ba Paris yango pe mutachape mbongo po boko makuna banana okuna banana kolongola poti wana ya munene ya mwana batu omoni mutabota te omoni ba réaction na ye alinga ka déstabiliser mwana mwasi ya batu parents na ndaku na ye na mobane ba yambio Myriam Mouete vraiment yambio yo le bon enregistrer batu te bon Myriam Mouete exemple ezaka ya Myriam Mouete o ba sombela yo te ba futela o sukit o ba nanga nini ba uto futela o sukit siko zo wanga na ndele o da koma wa da bo mikasi ko koma wanga naka nyoso wana kapo ya déstabiliser le king nyoso wana kapo ya déstabiliser Fally Ipupa mwana ya batu ya pa Faustin na mama Monique te pona nini boyeko pona nini boye garder bande na yo mandengo bana ko finga tozalika na succès
Otiki ofinga to aka na succès. Donc toi na besoin na oté. Obana ko finga to aka na succès. Otiki ofinga to aka na succès ba ke ona oya na batu. Na batu nini oyo ya na mawa malongo ba tonsa bersi wana. Biese oyo ba juba eto ba ozala. Ba Davido ba ozala. Ba Nasa ba ozala. E bon yo me manani yango. O me maki pokusu to demo. Keba na yo Keba na ba chapa ma keba na yo na doate yo keba na yo d'abord keba na bino clan na bino na déstabilisation biso to abana nzambe to salela ka nzambe keba na yo mutu nyoso olinga déstabiliser personne okuta na makila Yesu bo keba na bino et pas au monat oba ina okufat yonde mto boakela nga maladi ekota kite wana zaka ba pepa mike oya ekota te monit yemoko moni R9 l'imbattable babi R9 l'imbattable le roi Tchala tokenda ka bituma to bunda na pitonium o kokate to pumbwa likolo o kokate oye ba keba na yo bokomi ko luka réconciliation ya makasi nazo muta boyi na ifu bo nduluke ba réconciliation ya makasi mutu so boyi na botiki mabe obelo sala o dinda la kata batombo bat na nécropole senga na nzambe pardon na ngote yo monika afali do yo lota no ka afali Voilà, merci. Alors, merci à maman Sideji Mampata, maman pasteur. En tout cas, Moutounio surtout à maman Sideji Mampata. Tozana tango limbisa yote. Moututu manka maman Sideji Mampata, maman Nana Ketchup. Tozana tango limbisa binote. Alors, bana basinyo surtout au bozana besoin le poso na bino ngenga. Oya métis, c'est la produit, ça c'est hydroquinone. Balobi, madame Sayela. Ayeli biso vraiment ba produit ezali na kombo ya Charialis cosmétique produit eza sans hydroquinone mesotelisa ya ba bébé ezali ya mikolo ezali en tout cas madame Sayela ozawana en tout cas ba tutu boza na besoin ya kozo ba produit bo bengi biso to pesi bino contact en tout cas na Paris wana ezoteka mananenga ba blague te mane de John tozo continuer na biso kaka lisolango ba fanatique ya fali baza ya ko fâcher na nenga ba blague te tozola la pongite balobi fali ba trahir ye pa ba vie na ye propre ba vie na ye falaki pa ba sala biloko wana boy alors ezo salonde nini est-ce que toyokela ba fanatique ou bien to salande toyokela ba fanatique parce que ba fanatique nde ba wumbu na biso to ba wumbu na bango bango batu ba komisi leader na place azali babi loboko o ezotino na bekata yango voilà ba fan na biso nde mikondi na biso ba fan na biso nde ba patron na biso alors mutu nyonso oyo a blessé et loko nyonso e blessé ba fanatique na biso to sala ngote to meka ko benga pe ya edi badiata to e ba trophée wana cérémonie le kai comment me ko expliquer biso ata na musika eza wana eloko nyonso oyo ekosepesa ba fanatique na biso te biso blessé ba fanatique na biso te biso to blessé ba fanatique na biso te ba banda kozala desi ba banda ko lela te biso to zawana pona ko plaire na ba fanatique na biso ko mettre bango à l'aise pour ba choisir ça être victime to zawana pona ko dorloter ko bercer ba fanatique na biso donc eloko nyonso oyo e ko tia ba fanatique na biso mal à l'aise en tout cas soko ata ozanani ato salaka nini olongwe voilà balobi ato salaka nini ato za pire biso soki to moni ozotia distraction na musala fali en tout cas esenga kaka to bendana na biso veut dire en communication mais tozo benga kaka éclaircir biso en tout cas soki musapi moko ezo déranger mutu en tout cas senga ko kata yango wana eza même bible et oblige biso bongo eza teke biso batobimisi même bible et oblige yango que non musapi ezo memo na erreur na lisumu esenga il faut ko kata yango Manique de John eza bongo po fali nenga za wana samba fanatique na za eloko te samba fanatique na epenza aza eloko te yango to ebisi ba fan na biso so bozala pio bongo pio bolala kapongi lokwa ba bébé leader na bino le king na bino Mobutu na bino général Etumba za wana po ba fantastin bazala musika en tout cas ba lobby restaurant bana mboka chez Bienvenue Ndombe ba maman nyonso ya Château Rouge Lili Makaya
Lili Makaya balobi Anne-Marie Bongande Makambu po to vandi place oyo $1000. Alors mon directeur. Allô? Week-end. Ouais, mon directeur. Toza l'émission en direct. N'a habité ce qu'on expliquer biso par rapport à la cérémonie à firme. Tout le monde bon, il fallait ajouter trophée, mais quand un peu expliquer biso yo Toza sur place. Toza en direct Premier ministre. Toza en direct awa. Donc Toza a besoin il y a moi commentaire to yeba yo Toza sur place. Hein, pour ministre toujours permet à Mobutu donc yo za sur place expliquer biso cérémonie donc les kindenge et passer ndenge nini passer kitoko to moni mettre oye bisa yo za sur place ouais on peut ça biso moi ba détail quoi. Ouais, l'équipe bien comment qui on a comment qui avant on a comment qui vendredi les King m'a comment qui samedi le même jour na Iji na Mano et na soir qui qui bon qui moi na l'équipe déjà sur internet bah tout fan bon soit qui trophée à meilleur artiste d'Afrique centrale et puis après c'est qui donc les gars qui et les gars qui très bien. Ouais. Ok, alors, Manik de John a habité ceux qui sont sous les alipo, les fanatiques qui basent à Kotombo. Les fanatiques basent à Kotombo. Quand on a dit bongo pio, pour tout le monde pardon, et zo ya par-ci par-là, ba tout musu ba ko kumisa te ba zo kumisa ba tout musu ba ko sa promotion te ba komi ko sala. Ba fanatique ba komi tuna. Pour ba ba zo réponse c'est pas général. Ba bi tuna premier ministre, et le chef du gouvernement. Est-ce que beaucoup décevoir ba soda? Beaucoup décevoir ba soda, beaucoup décevoir ba fanatique. Pour ba pardon qui ba fantastique ba zo sing. Nous avons un mode d'activation de la toujours. Kakipaka Kokoro. Nous allons prostate eza maladie eza na makambo ebele mais na 2 minutes oyo nakolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate eutaka beaucoup plus pona ba papa oyo basalaka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate eza maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakoma na difficulté ya kosuba c'est-à-dire papa soki amoni déjà oza kosuba masuba eza kobima na vitesse te oza kosuba masuba eza kobima na denzela oza kosuba posa ya kosuba eza lisusu te eza osila te mais masuba pe ezobima te yeba ke no papa ozo développer la prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini ekomi na inflammation na niveau ya prostatite donc ekomi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no oza déjà na kati ya prostate wana traitement nango ezalaka ka opération mais na cabinet docteur Hakim tozana traitement sans opération ya prostate quel que soit ozo kosuba masuba eza kokende su na vitesse te ata 1 mètre koma kalisusu te ozo kosuba posa kosuba ezo sila te yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien obengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien o s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe oyo eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim chez Bijou. Alors ya dit boza pendant combien de jours? Bon, c'est quoi déjà je veux qu'il est Los Angeles. Pour moi 3 jours et après les King a quitté Paris ngai na tikaliti 2 semaines après na zongi King mais ya dit est-ce que mon Congo na bino zo lembaté boza tout le temps na kati avion et puis lembaté ba la première classe non ça musala est-ce que c'est dans les Mamunduki est-ce que merci premier ministre merci la réponse non ça musala ya idio prometa ki biso deuxième tokos we comme na niveau nini non eza presque na suka donc 2020
autorisé na lobadati mais ils ont makalade. OK. Ya dit tomoni pe malgré ozosala moi séjour aux États-Unis mais bozana tourner monene ya Afrique. Ya dit mais kako expliquer biso nanu. Ya Afrique. Mais kana ko expliquer biso tourner ngwe ko bandaka boko banda na mboka nini bozobeta combien de pays Afrique Il y a un calendrier, c'est pas Bambo que belé. Tous en Gabon, tous en Rwanda, tous en Tanzanie, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. Donc Bambo que belé. Bambo que belé. Voilà. Si quoi a dit Tomoni. La musique calendrier. Oui, la musique calendrier. Ouais. J'ai là. Ouais. Toujours banda. C'est là. Toujours banda le 6 au 7 na Gabon. Voilà. Le 13 décembre, toujours na Kampala. Le 15 décembre, toujours na Ouganda. Voilà. Le 18 décembre, toujours na Tanzanie. Le 20 décembre, toujours na Dar es Salaam. Tanzanie, Dar es Salaam. Non. Le 18, toujours na Tanzanie. Deux concerts na Tanzanie. Le 18 et le 20. Trois concerts. Le 18, le 20, le 21. Et le 24 décembre, toujours na Conakry. Voilà. Le 25 décembre, toujours na Bamako. Le 27 décembre, toujours na Douala. Voilà. Le 29, le 28, le 29, toujours na Côte d'Ivoire. Le 30, le 31, toujours na Kigali, na Rwanda. Voilà. Le 1er décembre, le 1er janvier, toujours na Bujumbura. Voilà. Et puis, le 4, Topemi, on a quelques semaines, après Tomati pour la baisse. Ba voyage na nyonso tangeli biso ka na ya bo mataka ba avion ou bien misusu bo sanzela bis. Eza nyonso ba avion. Ya di nyonso wana ba avion kaka. Ba avion. En tout cas, makambo na invité. En tout cas, merci beaucoup mon directeur. Bon séjour na yo vraiment. Nasir tozana maman nana toujours en contact côté onakin. Kitoko, la personne nous merci. Maniké de John, Tempo, Balater, toujours Tokaz, Kakipaka, Kofolo, activation. Merci beaucoup mon directeur. Merci mon directeur. Merci. Merci beaucoup. Alors, bana Congo Bolandi mon directeur. Basal jewana o bomituna. Est-ce que tu as surtout côté ba photo moko ebimi en tout cas côté vraiment Rosimbaté côté Rosimbaté donc il fallait azapo na ba bezi ya buzo baté donc il fallait zo maintenir succès na na maboko balobi bakabaka pouvoir bakabaka ngote pouvoir bakabaka ngote pouvoir bakabaka ngote Bonga, Arlette Bonga, Nasi Ozolanda Biso, Lili Makaya, Yoyebi, Jolie Mayala, Yoyebi, Anne-Marie Bongo, Bonga, Blandine Bonga, donc famille $2000 pour faire vraiment Oasis, donc pour ya awa, faut za mutala. Awezate bana poto kendo fanda na flat ya $10 par jour. Oyo ganga kuna na ocho sala ambiance danger na kin. Olala ki place nini po kendo lobake no ngana sali ambiance danger na olalika na hotel ngungeze belé vraiment. Toza awa bana poto place toza awa Anne-Marie Bonga motu a pesi biso place oyo mama présente bino ozo mona ye wana avandi. Mama Anne-Marie Bonga. Bonga ye muta uti Belgique donc Château Rouge. Frère France na France donc maman présidente Château Rouge babi okoko tate soki osengi fali pardon ata osengi fali pardon okoko tate bandalwa nyonso bazaka presque na Château Rouge. Donc ba lobby
bozane sikate donc yemoko ye wana Anne-Marie Bonga donc bomoni yemoko $2000 pour vana na Oasis to yo ça l'émission na Oasis yango to senga ba vie na biso bozalaka na fali soki to moni relation etambola bien te to kati fali azu succès te ke o alali alamuki azu succès na pe soki vie manière o memela biso esimba te to kati relation to couper mais respect na bino ba vie respect na bino to kopesa bino toujours respect na bino to bakiseli bino sous respect mais soki relation zo kende bien te en tout cas to kati na biso parce que to moni respect to kopesa bino bozo c'est la biso respecté donc to za obligé ka to kati na biso ba respect ngo mwana moko salite outine awa shege moko wera bokoli na la samba tout ça ake kuna na poto bokomo pese ba titre moko boye eleki kutuna ba grade ya ba général donc en tout cas biso pena côté wana vraiment ko simba te donc ko simba te En tout cas, merci à tout le monde. On était sur Fimbo na Fimbo. Blandine Bonga, Arlette Bonga, Bakuku Nabino, Lili Makaya, Crisco le voit derrière la caméra, 32 ans de pouvoir. Zaïrois, Tozakina Landry, notre moteur. R9 l'imbattable, moi na Luanda, donc Luanda Nyonso. R9 l'imbattable est toujours en forme. Donc danger. Tosuki Nabiso Awa, en tout cas Prince Yaweli. Il y a un côté mascotte, il y a un coco. Moi, janvier, donc, balobi Myriam, mami, ouete, donc mami, tozana yo. Babiloko janvier zayo tuta, na moi nana ya kasima munene. Depuis janvier zotinda ngwe soute. Janvier zari na raison. Donc janvier vraiment tozana yo ensemble. Merci à tout le monde sur film. Tokos. Zaïrois na biso moko, Zaïrois. Viens à biso we ranson makambo nyoso yondo luka vie. Boko la biso batama bebele na la samba vie. Ka bato wana moko yo boko la vie. Tala lelo ba komo finga na mer. Vie. Tala lelo ba komo finga na mer. Na pesi merci na sœur si de Jimampata maman pasteur. Maman si de Jimampata maman soki a beti prière. O santé pena banzete zoninga na ba immeuble bouger. Masi de jolo baka makambo banoyo ba comprendre que yo ça la nzambe ya solo tala lelo ndenge batandami na ba pardon tala nyama ko mutazala kine momemi batu na mukongo kalisa batu mai tala lelo ndenge monisie ne fiske Dubai nyama ko na kitamba za kine ka mutu mobo soki pont etondi nyama ko memanga na mukongo amemi yo akati so mai tala valeur bo pesi nyama ko mama CDG o sante que ndaku wana zandaku ya lipamboli bozu mutu azo mema bato azo katisa batu mai mais bon memi pen avion ti Dubai en tout cas maman si de Jimampata en tout cas merci beaucoup R9 Landry Nzenza yo yebito soki na biso wana merci